Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Buyukiti, buguyoka kaka. Kinshasa na biso, kin eleki partout. KNB, Kinshasa na biso, kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino, pardon. Jima sala yolo karata kate. Ya on a bien yo. Ah, Jimé Moukende, Oumela. KNB, qui est l'équipe partout. Rien à dire, toi on a tant envié, parce que qui est l'équipe partout. Et l'Osako, Liboso Ambongo Mosanto Azate, c'est Lindon Kardasha. Ils sont golo. Bisous, bye. Banakin, que banaja go zappé, so kutanango, KNB Téléma. KNB tellement qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi, Oumela, KNB, ko zappé, te sokuta nango check au Vandi. Bote bakino un peu bon début de week-end, début de nyonso bozuli makwa kolanda magazine, Kinshasa na biso KNB. Na actualité, Sengel Boyeba qui est président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à celui-là qui n'a pas de député, qui vous prend koluka ko sulisape, koluka solution sur ba problème ya ndenge na ndenge, o ezali ko sala mananga mukuna surtout problème local là ya paix. Kozongisa kimia na République démocratique du Congo, nde ezali défi. Il y a président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yango anande ayambelaki ba élu nyonso ya Grand Kivu, mingi penza ya Nord Kivu, oyo bayaki kotala ye pona kosala point sur insécurité oyo ezali ko régner na mabele na bango. Chef de l'État oyo azalaki préoccupé na koyoka bango attentivement alobi ke kimia solo ceux qui ezoni na est la République démocratique du Congo ndeye ko se sentir vraiment kozala mokonzi ya mboka ya solo ba notable ya Kivu ba umelite na ko féliciter mokonzi ya mboka pona engagement na ye na makambo etali Ebola ezali ko déranger bango makasi surtout ndenge acheli bango docteur Muyembe alande la makambo wana po yazali parmi ba grands spécialistes ya mboka na biso oyo ba yebi masolo wana pe ba ko sisa ngo kitoko. C'est ainsi que ces députés sont venus lui rappeler ce travail, d'abord en le félicitant pour la prise de fonction, ensuite en le remerciant pour ses bonnes dispositions. C'était le président de la République qui n'est pas, il est tout nouveau dans la problématique de l'Est. Nous voulons lui donner les éléments nécessaires pour qu'il puisse pouvoir mettre fin à ce genre de négligence qui ont trop duré dans la partie Grand Nord de la province du Nord Kivu et toute la province du Nord Kivu, mais de l'Ituri, du Sud Kivu et tout le reste. Nous lui avons donné les éléments nécessaires pour que, avec la bonne volonté que nous avons constatée chez lui, il sera en mesure de mettre fin à cette situation dans le temps qui suit, notamment la question de la sécurité dans tout cet espace-là. Nous en avons profité pour lui indiquer qu'il a le soutien des gens de cet espace-là et que nous allons tout faire pour que sa mission puisse réussir. En ce qui concerne Ebola, nous l'avons remercié pour la prise de position, les dernières mesures qu'il a prises, en nommant le professeur Muyembe, pour des dispositions nouvelles afin d'éradiquer cette maladie. Nous lui donnons notre soutien pour que les personnels de santé qui sont sur place, en tout cas pour nous allons donner le soutien nécessaire pour que la mission confiée au professeur Muyembe ne puisse souffrir d'aucune difficulté. Président Félix Tshisekedi Tshilombo, Oyo Azali, chef de l'État République démocratique du Congo, a Tikali vraiment très engagé na koyoka peuple pe na ko luka solution na ba problème Oyo Azali koleka na mboka mobimba. Problème ya kimia, na problème ya santé et Azali ba préoccupation na ye. Boy kitoko. Et le défi à relever.
Sous les hauts patronages, il y a eu de PES Kibasa, il y a Augustin Kibasa Maliba. Jeunesse, il y a eu de PES Kibasa, va organiser formation gratuite sur l'élevage de poules pondaises et chair de race améliorée. Voilà le détail. Un commentaire, il y a ici le projet. Sous le haut patronage, il y a président national, il y a eu des PES Kibasa, Augustin Kibasa Maliba, jeunesse, il y a parti Nabango, organisé qui formation mounene sur élevage de poules pondeuses et chair des races améliorées. Boyebi Malamouté, jeune et sengeli à entreprendre, PAE, Ndengeni Nikosala Misala Ndengena Ndenge, Yango wana jeunesse, il y a eu des PES Kibasa, le baki bako occupé jeune pendant période oyo po baye babongo kozala formé koyeba ko boko la basoso pambate boyebi malamu ke agriculture ezali moko ya ba pilier oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esengeli a développé mboka na biso Congo. Augustin Kibasa Maliba en personne ye moko président national ya UDPS Kibasa azalaki na pointe bolanda moko ya ba formateur na ye awa na cadre toujours ya obédience Nangai, il y a poste au Bapesangai étant que chargé à idéologie et formation. Non seulement parler de la politique, mais nous parlons aussi sur développement. Yango en étant que technicien à la matière, on a projeté une formation, il y a quoi apprendre bateau. Ndenge ya koboko la soso, ndenge ya produire maki, kolanisa manambela ya mokonzamboka papa Tshisekedi Tshilombo pour la relance et agriculture, pe na lisalisi tona bénédiction à président national Nabiso Augustin Kibasa Hakim. Président à jeunesse, il y a eu des PES Kibasa, Azara qui m'a lobaté. L'autre bandit yango ezalaki lancement officiel, lokola activité na biso ezali parrainé na président national Hakim Augustin Kibasa Maliba. Aussi si côté solennel et puis lelo to sali mbalamoko introduction et formation. Formation oyo ezali kaka pendant 7 jours donc 7 séances. Il y a pas pour ces ans ba intervalle, to bandi lelo le 25 juillet et kosuka le 8 août. Et puis ils ont un mois d'évaluation morizali. Na souka ya formation, ils ont prévu na brevet autocopesa na participants nyonso. Non seulement brevet, mais aussi bako pesa na soso, ba poussin, bako pesa na ba récipiendaire mutu nyonso alanda formation, akozo pe mo na soso pour akende ko expérimenter pa na ye à mettre en pratique notion oyo azui na formation. Donc ezali yango et puis précision mususu na apporter bato e balandi formation awa bato no sozo mona oyo ezali kaka ba ya UDPS Kibasa te ezali ba congolais condition ya Holanda formation ezali ki kozala congolais condition yango wana esengeli koyeba que rôle ya parti politique ezali kaka kozwa pouvoir te tope koluka pouvoir na bandenge nyonso te kasi ezali pe na rôle social ya ko faire développer ba militant na bango pambate développement ezali pilier ya mosala kitoko oyo gouvernement nyonso topé ba kondi nyonso oyo ba dirijaka mboka esengeli baza nango UDPS Kibasa kitoko jeunesse ya mayele. École idéologique, il y a MLP, il y a Franck Diongo, va organiser une conférence scientifique en commémoration de la 59e anniversaire de l'indépendance. On peut pas y balober qui bongo vision pour la République et le peuple d'abord. Franck Diongo na parti na ye MLP ba organiser une grande conférence pour na kopesa ba combattant idéologie na thème na yango les peuples d'abord vision pour la République. Peuple d'abord et sa responsabilité à citoyen par rapport na bakozi bakoka bamboka soki intérêt ya mboka eza te par rapport à binomoko bozwa responsabilité pour na koagir pour intérêt na yo soki moto apesi yo yango te botolo yango na lutte. Les mamans miens les rédacteurs la responsabilité, les professeurs Mataï Simino, et il faut une unité permanente pour vendre pour la pongi, il faut veiller pour l'intérêt Yamboka. Donc, conférence Oyo Isaiah Kufungola, Mitema, Mitou, Bongo Abana Mboka, pour voyer Bakeno, pouvoir Isaiah peuple. Parce que quand le président Franck Diongo a bisoyon surtout Sanganewa pouvoir bokonzi ezali na tinate soki ezali conserver le peuple d'abord. Bato bako ko kufanzala misala ezali te pouvoir oyo président Félix Tshisekedi azui ezali pour na conserver le peuple d'abord.
nde objectif yango wana nasepelaka mingi ntango président azokende bisika nyonso epuis nazosenga ata na ndako na ye moko président ntango azolamuka ata bana na ye ata mwasi na ye la première dame barepresentaka ye kaka makambo wana papa alobaki kobosana te le peuple d'abord mais président wana alingi soutien na bino mpona koservir le peuple d'abord il faut bino nyonso bosoutenir bopesa ye makoki yango wana nde kokokende liboso aservir le peuple d'abord makambo oyo kondo Etienne Tshisekedi atikaki ezali makambo ya bien parce que bagénération oyo baleki bapapa na biso babomaki mboka omoni yo moko classe eza bien te santé eza bien te makambo nyonso eza bien te alors que soki tokei na nzela wana ndenge Patrice Emery Lumumba alobaki tokokoma na développement na mboka na biso yango wana chance que Félix Antoine Tshisekedi azwi pouvoir biso nyonso tozala nsima na ye pour que babotola biso mboka oyo soki babotoli biso mboka oyo te alors tokokoma na développement et bato nyonso bakosepela. À troisième jour et dernier jour, il y a campagne, il y a élection, il y a membres, il y a bureau définitif, il y a Sénat. Mon analyste politique, il y a Douglas Toulengi, a justifié le comportement de la FCC pour la composition, il y a membres, il y a Sénat. ndenge na lobaki na monoko ya bakonza parti politique ya bakonza parti na biso ba ete makambo wana ya Sénat etali biso te parce que biso moko baboyi tozwa poste moko na kati ya bureau définitif ya Sénat. Donc il y a déjà un complot oyo bande kwa Sénat bazali kosala contre nation be contre mokonza mboka Félix Antoine Tshilombo parce que basana posa que non l'un des jours vote ya président de la République et comme à la deuxième seconde. Cela veut dire quoi? Que les sénateurs vont voter le président de kamikaze ou na komba le système mamba abmaloko la président Sénat. Yango moni moko azaki un peu reconnaissant ya kosenga pardon na peuple congolais alimbisaye. Na Jean chapitre 10 verset 10 okomona miibi ou le meurtrier bayaka pote ba boma. Tebi le passé ande kona biso à l'extrême mamba, tebi le passé à Bahati que les meilleurs gagnent. Mais tobo sanate na ba Congo to monaka Mbadu ozalaka indépendant devant de Yokusu Mbadu a gagné l'élection à Bakongo qui se repose à paix. Donc tu comprends les mina de Sankuru. Bayaki na 400 000 voisin est belé mais mende auti ko 400 Sankuru to mepe lokola ndenge moko pe na na 2006 Choki Tundu avec la majorité parlementaire mais Kengo abima babunda oya ko bima abima mais biso to diboyi oya ko sala l'erreur que pote ba modifier loi ba modifier constitution pote bato que ne voter président la deuxième seconde ba seconde voter président ba utana biso peuple nanzela nalo baka toujours en prophétiser biso Fati azana peuple aza simanae peuple azana absolu yende akosimba pouvoir a Fati quelles que soient les conditions passer ba tie ba kamikaze aussi mutokola boshab aussi mutokola nani Alex Memba basa ba kamikaze oyo ba préparer déjà bord na bango déjà que bako isa Fati et puis na FCC ko santé il y a que des petits frontières oyo Fati oyo nani Kabila administra bango abisa petit frontière na toujours mais bakolonga biso parce que Fati azana base azana population isa absolue aussi même la muka akokoti la biso même église catholique même église de réveil bakoti la Fati. Nandenge FCC nakash bazi solution sur ba discussion et partage ya gouvernement Ilunga abe chole pour na ya lobby jeunesse ya UDPS soki sali que bazi ministère ya jeunesse sport et loisirs bazali compétent ya ko assumer pour le peuple congolais ozomona to bundita mulai na UDPS na o état libongo état de droit de nominateur commun nango c'est la justice même la parole de Dieu disent que la justice élève une nation. Biso moko to bundi pona état de droit moye to bafuwa ngo ezalaki te yango zomona ba corps ezalaki na bande kwa FCC parce que moko pe alite ya IDPS ezalaki l'amour du Congo et des Congolais. Bande kwa FCC baza pe ba Congolais sengeli to appliquer article 78 de la Constitution où il lobby que le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Bande ko bazaki majorité parlementaire ezalaki bande ko na biso ya FCC nde yango na to bengaki yango terme politique coalition. Si on a coalition on a vraiment koyoka nezalaki te. Bobo sanate que papa journaliste que même le président de la République, ex-président de la République, Joseph Kabila,
Kabila ye moko na discours na ye plusieurs fois sala lobe que non na 18 ans mobimba oyo asali aluka kaka 15 personnes ya malamu po eta tonga mboka azalaka na 15 personnes te yango esengeli ete tamula ye pesa maba négocier baluka nanu 15 personnes ngo o bango bakotinda na gouvernement président Félix Tshisekedi po ete Congo ekende liboso siko toyebi te wana ndeko luka bande kwa FCC est-ce que président république azui 15 personnes malamu alukaka po eta tina na gouvernement Félix Tshisekedi to eta ex président république Joseph Kabila est-ce que azui 15 personnes o ya zako luka po ete gouvernement Félix Tshisekedi eza gouvernement bato eza intègre bato baza sérieux mais pas ma expérience solo ezane na IDPS to salate mboka pe ekenda liboso te ndenge biso tozo sala bo eseke mboka ekende liboso ba onyo so baloba na bateve ke bazana expérience nini ya ba poubelle ya peuple salaka te ya chômage ya nini ya muyibi escroquerie IDPS azana expérience ya faire développer mboka oyo 5 ans Félix Tshisekedi so tozu ministère wana ndenge boyoki na ba réseaux sociaux na ba information na ba journaux bo mona jeunesse ya IDPS a ko travailler pour l'intérêt du peuple congolais. Ba ressortissant ya Maïndombe na dynamique ya Maïndombe bazali ko soutenir opération Kinbopeto ya gouverneur de la ville ya Kinshasa Gentini Ngobila na ko remettre ba outil ya salubrité na bourgmestre J.C. Kadima oyo ya commune ya Kalamu. Awa tozali na commune ya Kalamu plus précisément na avenue ya Nonge croisement ya Kimwenza na staff Lac Ndombe chez Tambongo. Ba ressortissant ya province ya Maïndombe na la dynamique Maïndombe oyo ezali regroupé na 8 territoires ya province ya Maïndombe ba sanganaki pona ko apporter soutien na bango na gouverneur de la ville ya ville province ya Kinshasa monsieur Gentini Ngobila oyo azali moko ya ba ressortissant ya province ya Maïndombe. Nyonso pona ko soutenir idéologie na ye ya Kinbopeto ba ressortissant ya Maïndombe batikalaki simate ba pesaki balo ya ba matériel oyo ya salubrité na tina ya ko soutenir opération Kinbopeto na maboko ya bourgmestre ya commune ya Kalamu monsieur J.C. Kadima oyo d'office a représenté qui gouverneur de la ville province à Kinshasa monsieur Gentini Ngobila Botala président ya ba ressortissant ya Maïndombe ndenge a présenté qui ba représentant à chaque territoire ya Maïndombe maître Mousseyi a expliqué qui importance ya manifestation na bango bolanda ye misala o gouverneur na biso a lancé à Kinshasa Bopeto et ben ko salama très bien peu ko kana ko réussir pour les fierté pour na biso bana Maïndombe gouverneur na biso a sala musala malamu pe ikende liboso. Voilà un peu raison il y a beaucoup de nabiso awa ezaki remise officielle il y a matériel il y a assainissement na bourgmestre à Kalamu pour être accompagner gouverneur na biso na musala o ya ko sala ya ko ngengisa Kinshasa ya ko rendre Kinshasa Bopeto ezonga ndizo ya ko bengo kala kin label. Bourgmestre apesi merci mokakoswa na bango na bandeko oyo bazwi likanisi ya ko accompagner idée ya mokonzi ya ville province ya Kinshasa boyoka ye ndenga communikaki na ba intervention so to lobby to ki pe ko za loko sotin gesto basali ça dit beaucoup et ça dit presque tout oyo ngana ko senga bango siko ya accompagnement donc bazala na biso to désensabler ba balaba na biso to longola ba immondice to longola ba épave donc bazala présent na opération auto kosala mbongo yo bokepe ko somela masanga bamela mbongo yo bokepe ko sela ma mususu ezanga tina mbongo bakosa mambo ebele mais babo yango nyonso tout ba opesa contribution na bango donc encore une fois merci matondo mingi vraiment na kombo pe ya gouverneur to ko merci mingi. Ah oui pona Kinshasa na biso ezonga kin label esengeli nde ba ide ya malamu ya boye ba geste ya encourager nde yango to sengi na ba ressortissant nyonso ya Maïndombe pe ya dynamique Maïndombe bakor bakaka na kosala makambo ya boye po Kinshasa elata lele ya sika eza normal keyo oui.
na basango mususu senga boyo ba ke maître Basile Pongo oyo azali cadre ya UNC a confirmé mise en œuvre ya décret nommant directeur général ya Jekamine na Kyungu wa Mwanza comme PCA SNCC na micro ya KNB alobi pona ye ba décision ya chef de l'État ezonga ka cimenté sans application na yango. Toyebisaka bino président lobaka ordonnance ya président ekoki kozonga nsima te ndenge bapubliaki yango ndenge ezalaki wana ifale kaka ezala exécuté ezalaki problème ya éducation secrétaire général na biso Mayo Mambeki alobaki eza problème ya éducation mais ye Madame Wana Boulaki que président Kokako Songa Sima enfin elle a fini à exécuter l'ordonnance parce que l'ordonnance c'est un acte à président et c'est là qui acte il y a ministre ministre soit arrêté alors il y a Boulaki qui c'est qui acte naé mais Moussala oye va senga qui a ça il fallait kakande à exécuter yango lelo à exécuter parce que oh mokonza boka lobaki yango wana nde salami yuma atikali PCA et puis balongoli yakane balongola ki wana parce que ba détacher ki pouvoir na ye liboso de la DG na PCA mais batiki PCA ordonnance ça exécuté papa na biso Kyungu wa Mwanza aza PCA pe kuna na entreprise donc misale bandi changement au peuple banda osenga yango na ye mutu nyonso oyo akozala contre proposition ya peuple na terrain yende akozala sanctionné soit yende akozala ridicule ordonnance ya wana exécuté biso tozo kende bango balobaki bakosala te mais esalami yoke kaka oyo wana oyo esalamaki oyo mokonza mboka alobaki yango basali eza esengo mpona peuple esengo mpe mpona bandeko na biso bazalaki nome bazobanda mosala ezokende liboso changement ezali na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mona mboka directeur de cabinet na ye président Kamere oyo biso tobengaka ye le pacificateur. Rentrée scolaire, les alliés annoncé papa, maman, père responsable, nyonso place, pe article, ma longue à cause de la bana, et à kaka na betesco. Rentrée scolaire 2019-2020 oyo en tout cas papa maman betesco a même mino ba gamme ya produit na ye ya kitoko botala lolenge nini bakaye oyo ya 2019 eko sepelisa bana eko pesa bana réussite na ndenge nini na couverture na yango ya kitoko pe ya makasi ata mwana ya poleli mbula kaye eko panzana nango te akosala na kaye na ye ane mobimba. Pe bakaye yango ezali ya bagram nyonso ezali na ndakisa lokola 100 feuilles 48 feuilles 18 feuilles na boende na sima ya couverture ya bakaye nyonso ya betesco ezali na ba dessin oyo a dessiner bagam nyonso ya produit betesco pe miliki Apollo longwa wana yaka lisusu na Juliette Nelson pe bino moko botala lolenge nini Pichard Diamond oyo ezali na misunye belé na kati ndenge nini ba dessiner yango kitoko na elengi na couverture ya bakaye oyo ya betesco kasi betesco azali kosunga bana pe ba parents pe ba utilisateur nyonso tala lisusu bik na kombo ya Big Simba oyo ata okwesi yango mbala ibele e kokomala yango kaka pe encre na yango ezali makasi pe umelaka. Bakaye oyo tozana bakaye ya 100 feuilles babenge bakaye de brillant tozana bakaye ya 48 feuilles quadrillé na lignée tozali pe na bakaye ya 24 feuilles quadrillé na lignée et surtout bakaye ya 12 feuilles quadrillé lignée nyonso ezali na magasin Betesco boya mbango kosomba po stock eza limité ou boyebi ka bakaye ya Betesco ewumelaka ta molai te yo pas responsable yaka no kosomba bakaye no Betesco na magasin central oye na zanda munene uluki Olela, bah ebi sur place à Olela, en face la place à Olela, au moins magasin Betesco ezali wana, ezali côté ka bakaye, na prix de gros, babi bien na prix de gros,
prix de gros ezali prix à moins cher oyo que permettre yo songa ba carton ebela bakaye oyo nokotekisa ba douzaine na cité occasion yango yo commerçant yo mta boutique yo mta alimentation yaka mbango songa bakaye arrivage te yaki ya mbalo eza ba arrivage kitoko leka bambula ebele et puis qualité ya bakaye oyo ezaka na Betosco asali bino surprise mbula oyo aye na ba silo kitoko oyo leki ba silo nyonso stilo oyo ata ekwei stilo zokoma exemple yango biso linga pratique nazobwaka stilo oyo na ciment et puis na kozwa ngo na combinaison na kaye ezokoma et ba stilo mosusu so obwaka ngo na ciment ekekoma te ezali kolakisa ke Betosco ayi no qualité ba stilo kitoko babengi stilo simba simba ezali lion oyo ezali mbisa makasi oyo ezali nkoi oyo ezali mbisi oyo nyama oyo azaka nyama makasi na kati ya zamba yango topesi ba stilo oyo stilo simba kasi ezali nango place ya kobunga te papa mama mpona rentrée scolaire oyo tozali kobeta sete kaka kita mpe kota na mamagazin babutiki nyonso oyo ezali koteka produit ya Betosco sombela bana na yo en tout cas sala na yo fourniture scolaire na moins cher. La masano esengeli boye ba question ba rumeur o ezali ko circuler ya kolobama que remplaçant ya Ibenge kozande Claude Makelele ba supporter ya Daring balobi pona bango baza déjà ya ko sepela. Ya fédération na gouvernement soki baba monier gaza bon wana za makamla monier ba yo gane ba signer contrat mutu mongo abimara ata bimimba mako be mutu utaka daleneya mutu uti daleneya abimi asali parcours na parcours ezaka ndengwana par rapport ya Claude Makelele vraiment toza désolé aza nil pas donc pour la Congo toza posé en été toza ba entraîneur ebele o ba lekiye ba tulwa ba sengi bien baleki musika pona en tout cas à revoir le pays mususu et non la RDC wana souena nga yete pona Ibenge depuis to banda sali 10 ans na Léopard to sa coupité souci ya nani ba supporter to za ndé titre hier to sali so 10 ans mais to sa coupité to se penera ke datika Léopard Claude Makelele aza entraîneur mo botoye bito monye sika to pese pena une chance ne to pesa ki Ibenge chance Ibenge to pesa chance asali 10 ans aza coupité biso souci na biso ba fanatique to ligne de coupe ben fort oyo coach Ibenge asali a mérité to bwakaye eza ba mauvaise organisation ya fédération na ministère ce qui va réunir les atouts to remona que équipe nationale biso et qui est de l'avant avec un coach na biso Ibenge ce n'est normal équipe nyonso ce qui est organisé té bon s'attendre na résultat té ce qui to bandi ko bongisa organisation à solo bon remona équipe ezolala na aéroport ba joueur bazo vendre na C est-ce que équipe on est ko zo coupe et zo coupe té faut to bongisa pour que équipe ezo coupe. Performance ya Léopard basket na tournoi oyo ezali ko se passer na Mali qualification ya finale ya RDC après victoire contre Angola coach ya basketteurs azali ko se plaindre na ndenge ba autorité ya mboka ti lelo bazali ko garder silence pour la mambetali basket pour na ye ebité soki ba autorité ba kumisaka kaka football tonini bato ebele bazomona ngo lokola eza bikamo eza nango bikamo te surtout que moto azoloba na bino awa aza parmi aussi bato oyo bazali babâtisseur ya équipe wana il faut se souvenir qu'il y a 2 ans tobandaka mosala wana tobandi mosala wana déjà baprouesse esalemaka par rapport à élimination ya Centrafrique epa na bango on avait déjà prouvé que nous étions très forts sur le plan mental parce que là esali tozogane bato bakomprendre yango te eza nde posa wana bana bazobunda eza esprit moko déjà tokotisi bango e tozokende ngo kaka malembe mosika bato lelo baovanda me bokamwa bongo boyebi te ke national ya basenior eganaki Angola ya basenior na Coupe du Monde c'était déjà bon to battre l'équipe ya minene loka ba Égypte ba nini ba faut pas mike comme on dit ya ba expérience et ça là eta mususu na ba joueur na biso ba coach to perdre ba match mususu on va na suka na ba prolongation de mois nengo na zomona alors nga pona ngai ba kende kuna équipe mo ko gagner bango te na mona na ngango era tout à fait normal mais et loko ya motu eza nene
soki bakokanga na message oyo basala très attention par rapport à Kenya wana. Ezate pour gagner mon match de poule que tu as facile. Bazan équipe moka malamu équipe na Kenya peso battre ba grandes équipes. Donc ça veut dire bazan match moka progression très rapide pe le gola biso nezalea. Donc final papa ezaka question mentale. Quoi est-ce que bande ko comme na finale toko katate awa mokonzi mboka to ba instante dirigeante pe le bobi que non bo gagner les biso bo titre toko sala boy. Kaka football kaka yango no moni pe biso pe nazolo mango bazola nanga ya biso pe ko na ba discipline mususu to koma okangela football motema bo pesa na bino ba million rompa nango me biso ne pe to za bat musu asambela na ba to koma okangela bango motema po injustice yoko za te oboti bana ebele ozaka na mongo kaka o bana tombola tout le monde a Joseph ko kisama ozo mbona le kwana donc vraiment ba lukana ba bongisa na kotiana biso na besoin te zaka biso pour na chose que biso peto za na kati ba pesa biso pe valeur. Merci bozala ke bele pour la magazine Kinshasa la biso kanbe kasi et comme na suka beaucoup tikala toujours scotché branché et vous s'abonner massivement à la compte YouTube Kinshasa na biso. Mais surtout bobo sanateke Kinshasa oyo et l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso.